Bonjour, Salimbo, te na bande konyo so balandaka Eko RDC babone na biso nyonso sali na bino tout Fanny Katale afia chocho mboka na ngana lingaka bino tellement makasi sabino vraiment ma plein. Merci na sima caméra bongo na verdict yoka ba verdict 24 hein et pourquoi pas à mon boss Jean Tubo Bwande Makambo Eko RDC ndé toujours liboso Eko RDC toujours numéro 1. Merci na bande konanga nyonso et pourquoi pas merci à ma maman chérie, maman Brigitte Congo, motema ya papa Willing Congo. En tout cas, merci maman Oumena Fanda na ngwende na parce que on méritait ngo. Merci wana na sengi bongo na verdict yoka ba verdict 24 hein. Lelo Fanny Katale afia chochocho na kata plateau na ngawa. Nazana invité moko. Mutu moko. Engambe moko. Donc toko découvrir biso nyonso mutango il s'agit de qui? Oh, Fanny Katale ya azolobela. Verdict yoka fongo ilanga vraiment bamona vraiment invité langa vraiment mukona lelo. Sina bina lobake mobile kitoko batu ba lobake Fanny Katale ya yopo luli donc veut dire au craquer. Na ko craquer parce que ça mobile kitoko na craquer na ndenga mabete na ndenge ya bien. Bonjour papa. Ouais, bonjour Fanny Katale ya ndezalaka. Na pesi mbote, je tiens à saluer batutu ba Holanda biso et puis na pesi mbote na les boss. Il y a Eko RDC, le vieux Jean Tubois. Na pesi mbote na batu nyonso donc ba ve na ngai ba Willy Musheni, ba Ted Tendai Maboro Bank motema ya maman Rachel Fouta, ba parent Ted Junior. Na pesi mbote na Julie Kitima motema ya papa Ado. Talara Rawana président, vraiment papa président, maman Julie Kitima vraiment beaucoup de respect na couple na bino. Na pesi mbote na batnyo so balinga Gloria Kasongo motema ya papa Dadi Fundi, ba parent David Fundi et puis il y a Michel Lenvo, les grands saoudiens. Na pesi bino ba mbote trop talara bino bo ratarate. D'accord. Merci bongo lelo na kati ya platine na biso Fanny Katale afia chochocho tellement na mesana na ki chochocho mboka na ngai tumika mo mke ko chocho la mo mke to moni mwana mobali avant de libiso awa liboso tozane na kati ya plateau na biso tokomeka mo mke ko tuna ye parcours na ye abandela théâtre wapi parce que biso nyonso ebele ba bato sika babimi ebele ezaka nde baboni na biso bosenga ko ka Fanny Katale ya tozana besoin bato akala tona besoin bato sika te bato sika bangoyo o lelo bazo sala fierté ya bastar na biso ana kata ya République démocratique du Congo papa na ngai meka mo mke ko betela biso parcours na yo o bandela wapi pe lelo zo ko évoluer ndenge. Merci beaucoup. Très rapidement ngai na bandi na théâtre ka lobby na artiste mora lobby donc na bandi kalate ko na bandi kalate mais nazara moi deux personnes moko aza mutokala moko aza mutasika neti ngai yo nde mutasika mais moko na nga po toza mapasa ko moko na nga ndaza mutakala wana batu tu ba ebi donc aza vraiment star ceux batu tu na ba poto na ba kini na monde entier batali donc na ebi ke ba ozanga te ko eba aza ndeko na nga aza lipasa na nga ngande na bandi kalate. Donc, le passe non au moins abandonné théâtre ni déjà banda kala. Donc, yondo bandino lobby. Mais comment maintenant ça évolue? Tout doucement. Donc, au rythme du pays, quand on aime beaucoup qui est malem, ben de moussa nanga piso qui est malem. Mais je sais que ça va faire du bien kalaté. Je vais éclater ni sur le quoi connaissance. Normalement, moussa na yabi que tout ira bien. Mais sinon ceux qui mettent na yo aza expérimenté yo peut élève aux en expérience encore il passe na ngaza le roi mettre na aza déjà expérimenté va pesa déjà chance bat balingake déjà ngamoko na sima na ina ebiki bat ba pesa nga chance ya gaillard donc c'est ça. D'accord. Au bandit théâtre marié célibataire père des enfants na bandi théâtre naza mineur nde bomoni nga boy donc la minère donc on a route majeure quoi dans ma union soit né et lui donc jusque là aux anneaux mineurs donc au balaté au parce que mineur ndé comme toi mon abotate la plupart on a merci là je salue directement encore merci à mon boss Jean Tubo merci na ba invité na biso pe na ba abonné na biso tout oh ba invité au balekaka toujours na Eko RDC parce que vous avez jamais déçu na ba abonné na biso nyonso to sala toujours o ezalaka ya bino to meka mo mke hein ko beta lisolo ngo na ebité tango kota ki mondango
omemaki ndenge nini na monde ndenge okoti boye na bato oyo okuti leo bakoma obenga bino bavente en ligne vente en ligne par rapport ya bandeko no lipasa no yoka lisolo ke ye azane vente à CD vente à cassette mais yo za vente en ligne mais ndenge oyeli na moto ngo chaleur ngo okuti ngo ndenge. Bon, normalement, ma vente en ligne, c'est normal, hein, ça dépend. Il y a mutu oyo luke loko. Donc mutu oyo luke loko, mutu oyo luka loko. Na mondo yo, yimo faza na eloko ngona mutu ke na yo luka mwasi na yo luka réussite na musala na yo luka nini. Donc ça dépend de la personne. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, ils dépendent dans la monanga. Je souhaite la vie ou je souhaite la mort. Si on a un salon, on a bien un basi. Bon, basi baya. Si on a un salon, on a bien un réussite. Je dois bosser pour réussir. Si on a donc ça dépend, c'est comme ça. Et ça vraiment moi vite fait au penser dans le camboubou. Salut, on suit pas des lièvres ou plusieurs lièvres à la fois. Faut saluer non moroti qui moro mais sinon encore mutazo guidé ngai. PD nada. Avec yé donc à orienter bien. Mais pourquoi préférer Kabatouazo qui n'est pas mi belle, mais pourquoi vous préférez Karakeo qui n'est pas PD nada? Mais non, son ça. Ouais, son ambition, mon PD nada, azam motoyo a éclaté Kamba Moro, donc encore à maîtriser mon boss là, encore bah pécier confiance. On a peine de renaître et bien bah on peut s'en confiance sur la piscine de qu'on a peine de renaître au coaching là. T'es batami qui balinga batangola balinga boy jouer boy sala boy. On a dit que Dieu a des adieux d'enfer et ça ira. Voilà, merci Naverdi Kiyoka, toza bongo na plateau siko auto kende bongo to sengi bongo na régie na biso a balancer les biso o ezaki bongo surprise ya lelo ya ba fan nyonso ya Eco RDC ya bandeko tout ya Eco RDC. Merci beaucoup Verdi Kiyoka, à vous l'antenne. Merci beaucoup, merci bongo na sima bongo ezaki bongo Verdi Kiyoka na migra elongo na balance obino bo uti ko sala biso là j'ai dit merci beaucoup, merci à maman Jackie qui là ba monsa mwinda leki mon saka na elenge pourquoi pas c'est le masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan. Merci na balance obino bo uti ko sala biso kuna metozo nga mwa mkie. PD nada. Donc tokeni non molo fia toto mboka na nga mais ils ont les camons qui est n'est pas ça se comprend hein? Mais et pas na binonde ba fan na biso pe ba bonné na biso yango lo mini sala vraiment oh wana pina to uti kota la PD nada c'est sûr et certain Isayo la Cataléa bon vraiment na sepeli trop na question bah tout au bout tu vois tout à l'heure on le bagano li passe donc c'est bel et bien on a moko PD nada au bat ba monara ba sepelara ouais fani zanga on bal kitoko donc c'est ça quoi c'est ça Fanny c'est pas facile parce que pour incarner rôle moro boyo bat ba mo kansa il y a plusieurs mondes bat kansa non master nda jouera PD nada aza PD à solo donc faina ko sorte jamais nazala PD jamais nazala master ba PD donc na master ba PD te na tambora na ba PD te naza PD te donc naza noko ya ba jeté donc noko vraiment ko jouer na nga PD Fanny ezaka ndo monaka vie de loi jouera Coco mais vie de loi za jeune est-ce que koma Coco ne sundia ta jouera Coco est-ce que koma Coco ne Pululu Jigel, Kyodo, ba jouera ba PD et ba Kizengi. Est-ce que ba Pululu va comment Bizengi? Masalanga Chikwaza normal, Masalanga Florian Kyodo aza normal. Masalanga Jigel Mangani aza normal. Donc c'est que tolingera toujours qu'à incarner le roman pour to kota tina profondeur nango pour vous troubler. Un fanatique na yo aza troubler oye ba sous position na yo te à moment na mamno dirait vie. So na biso le roman boy Fanny ba congolais toze belé en akin to kaka monke chinois moko boy na zando abuki le monto abebisi le mongo olingo okanga na maboko mais sozo raisonner Jackie Chango ba on ndeko Jackie Keba o mona ka kia ito sauter pourquoi Jackie a kota biso makasi trop vous comprenez Jackie chante tellement kota biso to banga chinois ni sopola Jackie le roi ngai tellement na kota batu trop na mutu donc mutu
nalobaka toujours ba explosif ndezalaka donc so nada lobby eza le roi bombe na mato ya bato et une personne une maman ou un papa sérieux akoka ko réagir teke mwana mobali akoloba makambo face la rara traversal qui a comment PD non ngaza noko naza vraiment mobali sauf que nangana tout ba esprit na bino bongo so na jouer pour vous comprendre que bandeko na bino ya ba indo bazana merci na PD nada mais na mito PD nada toche mpandi tozongisi na master ba fan na biso nyonso bandeko na biso nyonso c'est bien PD nada mais vrai nom na ye eza master parcours nyonso nazo tuna awa eza assez abeta na yango mais abeta yango na ki PD nada mais tozaki na besoin ya ko faire voir bino que PD nada yewana pe kaka master alobe yango pe kaka ndenge ke mais tozonga mwa mke PD nada master et ça là ni pas cité que ya komuna mobali kitoko lokola yo mbinga en plus faut informer batunion so que oza maître na kata bandali awa mais au préférant no obuka no mapeka no ya ki maître otambola no kaka oza ojouera ba rôle à PD pourquoi bon normalement Fanny toza bateau peut-être toujours vivre na mboka oyo eza vraiment mboka na biso vraiment très ouverte te hein mboka na biso eza vraiment dire pour mona ke muta s'épanouir ye moko azoluka mwa lipa na e gan pensa difficile na mboka na biso c'est pour cela to kolina ba master to sali ba sport nga na sala judo mukie mais mingi boxe vraiment naza vraiment boxeur et lorsque ça que notre panza ni biso nyonso mutu na mutaluka banzela na e eza ke façon de vivre moyen ya ko vivre mon peu moins lipa toi na ba petit frère netinga yaya mobali na famille donc mère na ngai ya sala raté fanda na palende ko nga moi ça sala raté petite sœur na nga grâce à en allemand na za moi ça libala donc elle dépend de son homme quoi petit frère na nga donc mona que avant mambunio so famille tourner normalement tout le monde ba otalanga avec quel travail que je fais non ça théâtre siko avant bimana théâtre il faut ya mona mususu akeko simba tina kisi oh nzamba pesa biso ba kisi na biso eza travail omoni je moi mukeka ya nada na sali eningisi monde RG wana eningisi monde misu te komi fixé pananga bato ba koma obenga na osa ba promotion ya ba mamba ba boutique d'habillement bato mamba ba mariage bato nada olo ba anniversaire bato tout ça c'est payant et ezo sala que non nada survivre et comment pour fandi les producteurs a pesi mbongo ndezalaki l'autre fois avec les vieux gens Chibou que je salue en passant atini mbongo na saleli film mbongo wana esungi pekaka donc comme on a que je me suis déguisé en nada rien que pour travailler et non pour na comme la vie réelle na comme bimana mibali donc na ebité mobali moko na vie na ngai ya ko bimana non donc ndena bona ko bimana mbali te mbala ko bimana ngati to banda na wapi uti wapi to ke na ngo wapi naza noko un bon tonton donc ya ba j'étais son ba tonton donc mambutu et ça la mobala za mobile na nango lotiliki donc nyonso ya nyonso batemisma mobali ko mambutu et ça la mobile za mobile na nango tout nyonso donc naza bongo mais sinon ils arara musala Fanny ba bezu musuto sali chose za ki nada te donc nada pour moi za Jésus nada za Yesu ponanga à traverser ngai atam alekisi nga likola mai amoni singa bakonzi asali singa boye akomisa nada koma ya bana poto nada koma ya bana ngola nada koma ya nido nada muto abatu donc c'est ça quoi ceux qui pena koma mona fandi boye ba appel yo ebito fandi ka mo minute amki omona kombe bat ba obenga po banzonzi na ke jouer ba obenga master te ba obenga nada donc sans nada est-ce que par rapport à ndenge ozuaka nada na ke solo bo jouer na ki master wapi place où ko fournir vraiment ebelé ya maka c'est une bonne question Fanny moi j'aime des questions pareilles mon question est tellement importante c'est fort pour moi pour ma carrière na bisolo moko au moni jeu normal les arabiens parce que jeu normal est kota partout pasteur à kota lango a somba CD am to jouer normal nini boy mais c'est normal, c'est sérieux, j'ai droit. Mais j'ai comique qui a aussi qui ça. Net banada auto jouera banada. Tellement ils j'ai moi aussi qu'à temps plein
koseke kendaka pour koseke kendaka po ndoki aroluka seka na théâtre mosala nzamba aroluka seka na théâtre donc seka ezaka toujours un avantage j'ai ya normal na j'ai ya kosekisa vraiment na ebité ba place mususu eza ba boss mususu mona ba benyo na ba fête mususu que non yo mo koti na fête à mariage mona bato ba balani ba prêtre yo mo lobi que non na ye ara pour na zanada et puis aussi mi micro ba sepeli ba juste au rendez-vous mususu j'ai kosekisa vraiment j'ai nada na normal ya normal c'est moi en fait rien ne change master mais siko ya qui PD eza je moko boy oyo na sangisa ba force ya moni ba tunsu ba na do malobe sila te sila comment po na sangisa ba force moni j'ai PD na biso fani ndeko na ngai la duchesse a joué déjà j'ai PD ambala ba fanatique n'est bien ba fanatique la duchesse balinga la duchesse ba fanatique ya Kader qui artiste balinga Kader ba fanatique ya batutu ba joueur ba PD balinga bango sikoyo nada zoya nada salini amoni ja duchesse a poussé en boy donc mambo c'est pas duchesse yango te na sali na moni ja muta joueur PD na poussé en boy na sali ki PD mususu donc so telemisi ngai na batu musu ba jouer ba PD au mona ma bango ba sa ki PD na bango nada o sa ya oloba trop ngama donc c'est ça et on demande la force à nada ça toujours le quoi donc à oloba et puis na loba ba n'importe quoi te na oloba mambo c'est qui ça donc on a bima c'est que yo peut me total là o c'est qui dans nyonso yo bima o c'est que ça yo pose seka mais sikoyo ba o sala ndenge nini pour nous ba maloba na nyonso donc eza à chaque geste ozo sala ozo ko improviser tout le temps à chaque temps donc nyonso yozo ko ozo improviser siko e arrivera ndenge nini ba maloba na nyonso zulango wapi fani so tuninga question bongo na omuntu nzo tuninga mukolo ba osala ndeni po ba onetonda na baki eza kata musique bien bija anime kitoko masangano za malili omuna ka bakile ba otonda ya le roi ngai master à tout moment pour malobé et tonda malobé zala mambo c'est que ça bato zala il faut na rassembler makambo et ça tout bien donc on tout fait tout na le roi ordinateur donc na fandi be na raisonner fani nda fandi be fani va seka na ebida ba type ba tout roi fani ava seka fona loba boy bu na lobi yango yozo seka le temps seka na sexy sous cameraman le temps on sait que sa cameraman na sexy sous muta fandi donc tout tourner le roi ordinateur yango monara du coup mutu sorta l'émission nada afanda ramat asukoli na maboko asa coaché pobi na lingi na banda koseka c'est pas facile vous allez rappeler entouré peut-être vous avez pas entouré na ba fille on a koyiba moi non oui bien absolument moro nazala na soirée mambo ya ndeko na ngai Karine Mokondi héritier wa tazalaka wana ba innocent ba te belé ba ma pipo bana oui bien c'était pour la première fois à comprendre que nada aza comédien tie pas ba PD parce que et ba tout hasard ceux qui va PD ba fandi yo joue PD jouer ba au moins surtout vite jouer en télématé biso mongo après ara solo tolingo parce que non jouer PD ba bazo seka lokwa ba suba do ba tie ba chombo bazo filmer nga obi bizani non créer mambo ezo kamisa na bango c'est pas facile le ça va biso bongo à tout moment tozo lingato percer to lingato kende liboso et ça la moto tourner fani mboka na biso talaka nde na zabona minute na nde na sekisa batu na ndenge na sala batu plaisir na minute sora na lali na dai ke na sans trace na payela ngota lupango telo donc nyonso wana ezara passe mais sinon encore non to kufité c'est que nzamba osala grâce on est encore là. D'accord, merci Nzamba Kosala grâce. On est encore là avec Master. Parce que la minute Azo représenté PD Nadate, mais ils ont des Master. Mais Master. Maintenant, on a un bête, mais il fallait pas ça nos systèmes. Il y a Osano PD, mais on l'a tarano ba péri quitté. Te sona sala bongo, non a tengo à la faux parce que nangana bana style nanga mon boy. Ndenga faute to inana te na mon exemple na opesa e betsa pe bandero msuma bakute kaleza yisoro yambi comédien o a jouer à tonalité à se déguisara ata koko ata PD ata mama koko ata mbali ata kizengi like parfois na pe exemple Chico Pululu
so oyambi pululu na émission oyambe Chico oyama body pantalon jean nini basket osololi na yo si Chico est-ce que osela biso loko pululu na ebite na ezali bongo so oyambi pe vie de loin oyamba vie de loin Charlie aussi Charlie est-ce que osela biso loko moi papa vie de loin mais depuis que PD nada a imposé na imposé nini et comme ata bandeko na biso mususu ba jouer peu ba PD neti oyambi une émission liboso bando ya emanoko lich na epo tozana ba émission za na internet so zongi ka vanada bimomo na ba ya tunde alaki aema lich na e c'est c'est la biso loko PD mais depuis nada bima pour nada ya déjà za PD aye déjà c'est déguisa donc comment pe oyambi vie de loin aye na papa vie de loin na plateau aye na Charlité oyambi Chico aye na pululu na plateau oyambi pe peut-être Mike aye Duchesse mais avant peut-être Mike Andoya pe body nini boy donc ça nini na instauré système boy comédien aye le roi na face na figure na scène aye na on a plateau et comment na bon mutuni on donc moko créativité zarabien sauf que biso na mboka na biso kondimara créativité que muto a créé que loko yo ngana théâtre na biso akini théâtre na biso théâtre ngam na sala na monde entier théâtre eza na porter parole parce que ngana longwe pas président Caleb place Nazara qui na longwe na 2012 fin to kota 13 na longwe tellement dans une chaîne ténon les canapes et pas tu comprends tu répéter canabi pour non ça là qui va terre bana qu'est-ce qu'on doit faire on doit faire quelque chose tous doit à terre nabiso moro J d'hiver que je salue en passant que son âme repose en paix à Koufa J d'hiver encore notre espace T J d'hiver et les caca na ba émission les caca na ba émission J d'hiver expliquez plus tout ça. Excusez. Donc, les caca na ba les caca na ba émission, le barak groupe Soleil, tozo banda tournage, boye, tozo lukape chaîne, en même temps tozo recruter, ngaji divers naza porte parole. Et quand Moussa Djoka ka bengele, émission Moussaka Zala, Sankara de Kunta, J divers ayambi, et nani Djoka yambi, Moussaka le membre papa chéri BCBG, Assisina papa chéri, Moussaka kombi et pas Sankara lobinini, maison mère salibu, a comme pas J divers à tout J divers orchestre ni J divers abi, non orchestre te groupe théâtral, Djoka depuis quand groupe théâtral est comme na porte parole. Des années, Nazloba qui est là, parce que tous qui n'espace te, donc moi en même temps, Nazo zala limité, na fungolaka ta canalisation mso amnene. Si on a bien ça la relation, na journaliste à TV5, à Boïna, avec un niveau na oui la catalan pas un journaliste, on a créé canalisation msoussou. Pour nous tous on a limité à journaliste à TV5 à Boïna tout ça connaissance bon et ça rien à faire. Or que créer catalan a pas na public na ba to linga catalan. Vous comprendre qu'on a limité et à le quoi nga. Elle na fandi na moni carrière nanga avec Mastor et qui est bien maintenant lingana za na bana donc na foule ya ba fanatique tellement comment qu'est-ce que je peux faire non mais qu'on jouer kokoto PD bon na betana au PD boum la beti PD c'est tombé par terre est-ce qu'on a bien donc sinon c'est moi c'est bel et bien nga Mastor donc on a za na ngai naza Fanny donc tozaka. Merci beaucoup, merci. Pour l'instant continuer sous toi moi souffle moukié ya kopé misé parce que mingi ya koloba ezali vraiment Fanny Katale a fille à Tata Chambo Kananga. Merci à mon boss Jean Thibaut Bondé Makambu. Donc wana na sengi bongo na verdict yoka na migra donc bossé la biso balance ya ko balancer les biso éléments wana et puis trozonga sima. Merci beaucoup. Il fait comme idée ça. Alors tu n'as pas question de bander petit dans des pananga. Eh oui. Obi. Ah Vicky. Après bon le banade au finga bakilia. Nando oui ba kosoni na bakilia to moni. Au moins engambe mbali we pas payer 1000 francs. Alors son ba ikola fu. Man defu le quoi barabas pay saka. Papa y a combien en 1200. Ba 4 le quoi y a 1000 francs soko lingi parce que biloko ça cher. Quand on est mati boye dollar et mati après yo na 1000 faut pas payer le il y a 1200 bossa na litabis na bino on dit jamais na telo litabis et puis on so pas non baxater oui non na mbongo ekoka ya solo oza boye mon jeune garçon de comment on ni kabila mbo tie propre mais na ndaku li kwitcho nzongo mi boma ma joli bo secrétaire solo
Eh. Te ya solo mon ngande lo ba ko bomanga ngani ngo sa semblaté. Ya on a tia 1000 francs. OK boy. Obi? OK boy. Bon quand tu autour de l'ender mais vimbi ça peut poche. Eh. On a petit makasi au sam maboko, amason. Il y a ma colosa jouer. Ba kilombe makaramakia. Bakaramanga ata fini bango. Pardon. On a invité ici à Sombi, mais tu as la fixe, on a rigolé, tu as lingana. On se met qui? Voilà les arrasoirs au thé, quand ça dit. Chapeau bonjour, tu dis qu'à pousser, qui n'a pas papa. Nado qui ça va qu'il y a maman. Si quoi ici à Sombi, ça pas tu as la fixe, on a regard. Il y a encore ta funa ça. Chapeau le quoi m'ta tindi qu'à pousser. Ah, Vicky, tu es beau ta bossouana. Maman. Tika mwana koyo somo mafuta 300 na 200. Donc biso mboke de komi passe pas n'imboke yana au bien. Une femme comme ça me ça dit de la rona somba jeep. Ka kokota makamna mutuye wana pa teme osombe plus. Na monye na dabo za biloba loba boto. Nous sommes na client te maman. Na monye o papa. Papa ça nyongo. Mais puis c'est surtout aujourd'hui. Mama niko na be business uzwanga na utina. Niko na uba kabisa nisaidie jumi siwe na muna kupika. Eh, ma joli kila na zande Mswahili. Papa so sisi kuna juu ya kusema manyenga ai palanga a. Mtoto wa wenge juu ya kusenga malinga. Oyoka ngote na album ya Titanic jibe. Si wala nde Swahili. Attends qu'on ouvre. Retard papa. Eh, nga moni vitalo bonne on se l'attend qu'on ouvre pour moi dans ndeni. Non mais Papa tika. D'abord, écoute. Nga teka na wenze bilo na mona kuno on dimate. OK, c'est bon. Au moins na mtuso ayebo mpimane de mes femmes on nga somba bilo a 3 minutes tika na manka Miami. Tika papa na kitsa mtemo. Webi na vitalo mne entende ça quoi. C'est bon. Na bengi un endroit où un endroit mo kitoko parce que Kwa yo mto binga na endroit na yebi. Oui, na za masolo mo futo so. Nga pia na ndenge na ngamona kwa kota na endroit boete. Oui papa. Na bengi awa ça pambate. Na za masolo so na yo. Hein? Bako ba c'est invité on somne. Non, c'est pas un problème. Tu t'appelles d'abord comment? Journée nga kufa kabu na mimi la taille loko na mali porde. Togi ko so la siko. Hein? Obi? Togi ko so la siko. Ah pour manger pesara. Non oui, non Sozali. Na olia pe so oui, tout ça na espace la différence. Tout ça na espace la différence chez maman bébé. Donc ici il y a tout. Comme dans l'espace la différence. Il y a même la cuisine européenne, la bébé ça na pour tout. Na ba ni pour ça pour ma bébé. Nko espace. C'est ça comme si quand na winta. Ouais. Donc Nyon Sozali so ngole olia za. Non, dia. Passer là ta foufou pardon. Maintenant où tu as eu appelé na mona kiyo. Eh, nga kombo dans un homme, kombo dans un manada, femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée, pour une belle akin bazama kambo lengité. Eh, na teka na wende kuna assez. Ndé na uta ki papa na passé journée mon moment quand tu comme 15h bout. Non, mais ça c'est mes téléphones. Et na uta air. Oh, mais il fallait me demander quand même. Papa to senga trop to koma kasi na ko sengo pe boboyi. Non, tout ça c'est important. Bilo msuto zoamba mo sans ko senga papa. Ça va, allez-y. Mais merci beaucoup. Ndeza boto comme ba 16h bout. Papa nanga. Côté que zate. Non faut na ko miloba. Nga kende. Na ndote kande nzoto na tika sko côté ka fofu. Pour tout ezwana mankate ni perte. Ça va. Nous avons tous les gens qui ont fait des choses qui jamais eu manqué. Ok, merci beaucoup. Tant on a mon akio, on a trouvé que ça nous a encouragé. Merci beaucoup. Et quand il se fait le camion, est-ce que vous avez na balade on dit matin quand on a mosquée tout comme na balade na kangama ba comme on bien afia saison na quartier na biso na linga kopia mbali nzoto na kati na loba yanga moko nzamba opianga avant mtu na ngikota na kati mabi ndeta babimisinga na kati ya kundati na yakali papa na kata liboso jeep na onde na moni ope mbali kitoka bo draginga na ndimi na non affaire mo na kota sayo oyo ça va bien hein oui je sais pas pour qui peut déjà comment on vous encourager, tu peux aussi commencer à gagner $10 000 par jour.
poisson d'avril esi basanga je ozwanga te nayebi dans des alaka non ndima probi na okosi nayebi soki bat basalo ba je ona ngala za batu ona te hein exemple liboso tout monde on a yo avec le temps pour comprendre tout nous en a affaire hein non mais attends on va t'ajouter le bas ngaza na pour la décoration le bas ça tu sais j'ai une proposition à te faire ce qui kokakobanda koyelanga préservatif et ezala na super ya mbali na kati par préservatif on pesa yo 10 000 $. Soki olingi nango 5 allez-y faire calcul hein? Papa limisa on amta ba science non te papa elongi na ngo munyo ya bateka ba préservatif sauf que ils ont na recherche moko tout ça là na préfère qu'on ateka na fufu non ils ont la recherche moko tout ça là na ba super mwana bon toutefois ce n'est pas ton affaire yo yebisanga tu veux ou tu veux pas plutôt tu es banni tout ça hein? Là ce n'est pas ton affaire ce qu'on va 10 000 beaucoup bano pesa nga 10 000 $. 10 000 au simba déjà 10 000 $. Na uzongo wapi papa et ça chance na yo hein? Si c'est bon tu na bando pe ba tu msomo na pe na 5 préservatifs na ba si tu m'amènes même 20 déjà je sais pas ça du calcul na yo bino mundi ba profession bima na église nada o kufa boete nada o mona mbongo ko na porte le pande yo écoute-moi déjà je vais t'installer na kolukela yo ndaku et na kolukela yo voiture moko bando tambo nango je te donne déjà que ça y est au téléphone moko attends tu utilises avec tu utilises aussi ma SIM ils ont aussi moko ya sika na nazo les vraiment na baninte na ba contact ils ont S7 ah oui donc déjà papa ibisa papa ibisa pardon non papa you can papa nazo banga papa na sima bonge beli ko papa you can ibiso papa parce qu'on a dit ndena zana mbali na bo esa pilote mais oui eloko to sana mo besoin na finanga eloko to sana mo besoin ça yo yela biso ka ba super ata mobali na yo mobali nyonso obima na ye si tu fais bien ton travail sache que okozo ba récompense vraiment ya ebeli hein ceux qui ont voyagé pe na oke bamboka musu ceux qui ont en Europe te ba France ou en Amérique nyonso to au Kenya na subi na bilamba na misubeli te la fanja na subi hein mais à condition qu'il y a aussi un démonstra na yo si ko papa lo mono yebi so eza ngo pas bien mais faut na sagesse moi c'est baby ça qu'il cambrisque et bien na bonze na baby nze pantalon na lata ke baby sko na makila na kaba brisque ngelo mo aboete ah là ce n'est pas mes affaires hein on a makamona yo c'est non que nze na réduire ko na bilamba au moins donc na bo papa attends d'abord je te donne ma carte de visite ndili kam na olinga la senga carte de visite na oui donc appelle-moi si c'est bon ah comme non mais c'est Rems ah oui si c'est bon tu m'appelles et puis on se voit déjà papa appareil quand tu as un numéro non il non 5 ça préservatif non mais la carte de visite nous sur Zali donc il vertu de quel amour merci vraiment merci master il y a un master tout le monde a bongo élément vraiment en tout cas PD nada quelle respiration oh ya PD nada batu omona donc inébité il y a des fois pe batu babenga ko mibali baningano mibali bazo benga ke ba draguer yo tout peut basi pe bayaka ke na shaka ya okoma muninga na bango mwasi to bokoma penza na bolingo na ndenga ki PD nada bon normalement banoko babenga pe banoko babenga pas mal ba olinga ngai ke non to koma mwasi na mobali yebi karat nada ne tombera jamais pe ça ba on andimi ya na komi mwasi na bino nenga mbongo mingi papa so komi bali na ke na western mais yebi karanga mo no yebake western na ke ipe ko bon en fait yebi karanga mukolo na yebanga mo nde balobaka il faut gérer les sentiments quoi na yebanga mo po ba no mususu pesa ya uti poto ayekin bu auta Belgique aye pa kiti na bandala on to mona na bi na si ba ya na nga mo be mi balé na si bango tuna ni no ma photo mona na
faut comprendre ma muta sola nende ala na ya pe banini na yepe na moni on le appelle le hôtel à moni la bima OK nada ça va ouais ba perique c'est bon mais non on attend la boy était dans un raboy OK tu fan du p na ba ya il parle à des personnes mon parce qu'on a dans ni fait na flat mais c'est yo on flat non c'est rabonné dans le bas c'est yo on flat parce que obinde nada bikaka na ngina vivre na d'autres que so pas sentenga e donc tu bambalo a sentenga e ndeko na mbali oyokela ngata mawate oh non ngai se mais non ko ebi bilo mususu vraiment zoloba ce que ebi to ke no pas to so ngi pas vraiment donc ngano ko tenata senglete ayo comprendre essayer de ngano ko mande na fandi bo na kina kati forme yusko mobali ngam no zambali no to yo mobali na do no ko prend Jean ote mais c'est na sara ba jeu en até na sara ba jeu en até na artiste et alors roi mo so tali théâtre mo bo mto jouer koko apo uti poto eli nzete ki boko kwa simba na nzela tambora na ils ont raté donc on a ndeko na yo na sala bongo pona ko déstresser bino bozala bien bo ba ndeko na biso tellement bino kuna bo idara biso père mo mona na dana problème otindi mo code nga mingi ko peso ezala raté otindi la bandeko tu bagana ba mikili ba loin des raté ya mutu ya to pesa rabino ezala ra a roseki ata koseka olongoli ata ba problème ata elongo ata kolongo ezala bongo quoi. Donc on n'est pas eu sanga na da mais sunga ko yebisa mutu te na yebse ndeko nanga lala no kupongi donc naza reconnaissant que nazwa moi 100 francs na don na bombi yo mais conseil na opeso na vie faut biso ba noko to luka ba momi et non biso ba noko to luka su ba noko mususu noko botata non pas si cara donc c'est ça on a côté basse ah oui bon fait non on a déjà no ba na ko naza copine na copine na ba copine nga donc na ba daki ba ma copine na da copine na bino d'ailleurs na ba na copine da ka fait quand même moi si nous soit bien ngati sauf que fille monde na yebi alandela ngata la ndenge ki pede to ko ba lesbienne oh tia tiki ngata la vivre donc o mona o bata na sali ba même ta koto le ndenge li banga bon nga bi mes filles dans ma tata donc c'est ça, mais sinon on évolue pas mal. Tout ça. D'accord, merci à mon général Defao, mon général Kalate na ba mabelango. Vena biso Defao, mon général V la lingaro mingi V donc petit na yo pede nada yeyo monando so la liboso na Nikim Putu na France yem taibsenga vraiment. Donc général Defao vient à l'accent kuba extrêmement général Defao yembela Nikim Putu talanzo te kamikale mama donc zara moi ba extrêmement bon Nikim Putu tindela ngango c'était bien général Defao raté donc yozo le rôle à libula diama ata mutazam pia kataza ya nginda so kocha kutana diama msu yo mambandule batikola na ofirimba kitoko so la bien donc bah, coup de chapeau quoi, général Defao. Merci beaucoup à mon vieux, mon général Defao, général Bazoui, Baboya, Basambwa, hein. Donc, toujours continuer toujours master pour na vraiment bandeko belé peut-être bandeko msusu bazo tâtonner ya koyeba ki est-ce que pedena da penza ye yo po bazo talambinga batali bura batali penza velu. Donc bazondi ma penza te pona bandi malisusu bamona ke Fani Katale ya fia chochocho a chokoli pambate a chokola kanatina mo la biso scénario moi a capella ngo sala rabiso bien et ba musicien ba yemba quoi yo pe yemba. Merci beaucoup Kandezaka batnos bolinga nada je dois d'abord me présenter comme on a nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée pour une belle kin bazama kambolengité ba ma copine le monde ngale Sabino yaya ko pesa mon bali confiance mingi mon bali so monyo za timide Katale à cause na mbongo foot le chambre mazio na tinelo fanya ki panita lobate ya mon bali faut ko fungolela ke munoko o fungoli na matoya yoka ki oza présente ozoka pour mon bali so monyo za timide à cause le quoi télécommande a manipuler sur la pile vidéo à déposer le quoi table que ta TV ba voisin ozoka attention de konanga ko pesa mon bali confiance mingi te po biso basi problème na biso na visa akami bai o mona mbali musu surtout mbali mabe
fandela mbala ilongo mabe place na boye bo faina ye amosko mignon mo akoti na place ano mona ndaba ndo simbo na nzoto ofini na ba poitrine pala sabatu bo kipena date da sa choix talanga choix na ye do akangelo banzela sikomo sokomuni wana mbali mususu ya autuna ko ba question mingi lobane ya yo na bango zoaze minuto yo bota commissionnaire to de chambre sala ko salle de bain to eta ba visiteur botambola mingi to éviter yo mikolo to lo bakaka bino ba fiyo bo comprendre te to lo ba ngino mnoko fima Nigeria ichoma je peux pas comprendre ya to même bino na correct mwana ya kaneloko mwana ya kaneloko so pe ba koma kati to même bino na ba receveur pour na za na ex na moi za receveur zando bo kasa ponga bi victoire 1-5 na ba so bon comprendre ya tina kati américain ça c'est l'esprit de grand-père ba lo basolo na batunde nada ndeko na bino ya ente na za bo famille na so baza so ba moninga ba regretter na do koma bo inde no ba air lipe koma afuti na boulangerie est-ce que solo na mkolo boulangerie que on a beba oh lo boza moi aussi mandefu bo no bi na fimo na pour aller makasi na velu oui bon ba poitrine ezate na tono ibo kanti nga famille makoma na za ka mtu aboy basola ka ye moi il faut défendre ma cause now et le quoi sous-vêtement fi ok gambelo ok bois quand to sombi ka soit $1 mais sur la tion na nzoto po mbala ki tion komi ba personne $90 mande nini ya ka so sombi $1 niveau ka so mataka ka so sombi ka 1000 fois pambo ko tion na nzoto garçon mo bi no ende ni lelo fo ki tango on va kitanga ka so pamba boite fo $100 et lo sombi $1 ya bon ko kite komi cher boy compréhension basola ka c'était nada ndeko na bino moi si donc c'est ça. Merci vraiment, merci na sur Bino sur la banda ku bisika nyos ezwa makibino bo sepeli makasi penza bino tout na ba parler mon boss gens tu vois wano banzo sekotali yolobi en tout cas pede nada star nada ex nanga oh ya alongola nga stress biso na tali gens chibo mbinga na bo na longoli daken na mtu na longoli undertaker na bi yesu mbinga nanga papi meninga ya américain ba pesinga ya congolais mbali kitoko le quoi Jean Thibault lèvres rose le quoi pelouse à Turquie minu pembe le quoi déjà diamant si ba kumise la mbali so pe moi sina bio ko kumse ke mingi tazala mari na no yebise ya joueur ko tomne le quoi mais ça peut ça passe pour yo ko ça passe te mbali no ba bondele le papa ke ba mbali abatu yo sala jeter mo mbali abatu ya na dape moi ça abatu eza mbali abatu na moi ça abatu papa ikuba komi attention chien méchant muyibi a okota cigarette ma commis c'est préjudiciable à la santé mais là mais bon bela bato tikanande to meka pe no ya alliance ya ba yoka kaka ba meka ya za musi ya molimo goût de peste il faut goûter ba goûter kaka. Merci mingi je crois que bino nyoso bo sepe na banda ko mais pede na da na meka moko tuna mke master to ke nanu tolongwe pede nada na la duchesse bao kanate guerre moko ya niveau 0 pede nada na la duchesse bao kanate ce que bon ce tobito zwa master na Mike oh Mike c'est mon frère pede na la duchesse bao kanate ça c'est vrai pour pede nada mona ba mission mo la duchesse alobine mabe la duchesse pas mona ba mission mo pede nada alobine mabe mais master na Mike so manga na kutana mwana Mike boy donc ayebi ka moni papa master so mwana na nga kutana Mike boy ayebi ka moni papa Mike donc c'est la famille Mike c'est mon frère donc mais duchesse nena pede nada wana botika pardon bo conseiller wana tili wa ba yo kana raté so lo ni esa ke ba yo kana mais non yeza le quoi ba tout ba goûter mbali moko likimbi moko ya bokabo lisiko boke yo kana ndevi la grâce espèce c'est bon ba koka i garçon no tanga kombo salté le quoi mbunda kimbangi c'était kundu yiba na tingolo bani nada ngana za mama ba una maternité qui pedi na kangila ba makoloto na le quoi papa wemba o wana zo tanga ba redi ba nani ba nga mama na ba nada ba no na bota na ba césarienne ba passo longa libumpo ba respirer donc c'est ça. Non, quand parti moko ça le rappelle qui papa parce que ça qui n'a des choses on nga ça là on meka qui non a qui pédé ceux qui pédé simba quitté on nga ko ça là qui koko est-ce que koko ça il a ba fan na yo ba tunyo so batala kopé ba boni nyoso ya Eco RDC qui tata
tous les artistes donc né dans le bas si quoi nada jouer qui PD ma casse c'est que comment PD bon on a joué pesu qui coco bien bah c'est que na comment coco bah on bien en banzete bon et nous on a ngé le beza boye ozo yoka pour battre mingi bazo tala na ndako ba kondimete que ça nada si quoi na minute tu bazo bien na coco je t'aime ozo yo ndenge na za boye musala na kinye komi pasi ndenge musala komi pasi boye na zo raisonner na kende ko kota ki musique pour lobi na bima musicien ozo yoka pour er moko izala ka no ba bengani mona na classe soki ba tunye papa na sala nini o papa na yo atara musicien akoma musique na règle ta nzemba sala nga mobali pona nini soki ni zala ka moi si mais eru na za chiel ozo yoka soki ni zala ka chiel na boulevard kuna montagne yo ba upesa kuna manke zala ka te ozo yoka mona mutazui yo arujone yo 16h 16h nyoso ko te no monta ukeni nawo. Et puis, ce que mon épouse a dit, il a dit que il peut s'atteindre. On a joué le bon influenceur à trafic d'influence. Ça peut influencer les voisins. Donc c'est ça. Donc. Wow. En tout cas, Cyril Motema ya Taboufatu. En tout cas, hein, Dorsi Anakati à Mboka Rostov. Donc bino momboyoki boluka PD nada yeyo. Enfin PD nada penza yeyo na kati ya donc apesi parcours né alobi par rapport à nyonso hein tokoloba siko PD nada so balobi lelo mwasi moko ndenga moni yo okutani na mwasi moko na ki master alobi que non na préféré te ojuaka ki PD nada okotika to okotika te. Déjà faire ce que je fais, je le fais en âme et conscience. Je ne suis pas inconscient. Je dirais à la fille, Soki Akuta Kinga, président de la République, Ngaïb sans que Bolingona ils en a besoin, il y a un président de la République, tenatika pouvoir et nga aussi mbate. Donc sur ACP na musala na ngaïti ACP na nga seka kokina rolinga ngate. Fali nga na musala na nga maramnyoso. Hein Katalia, donc moi je raisonne bien, je suis normal. Sauf que batundira mona musala na sala ils ont mal à la tête. Nana ba réflexion mon gars tout ceux qui va comprendre non ba loba o aza jeune taza papa mon gars koko. Je raisonne très bien et je sais comment répondre aux questions. Donc c'est ça, ceux qui moi c'est le roi moi c'est bicho chéri je t'aime sauf que na linga likolono à gauche té c'est kalingioté. Merci na Flexine hein. Donc Flexine oh moi sur le baka douceur Flexine douceur toujours douceur na douceur et où Elisa m'appelle kaka toujours douceur. Merci na yemoko ma copine privée de dedans on a le baka toujours hein. Patience ibembo pachanga et pourquoi pas na maman Sifa patience ibembo na pesio mbote ma copine patience ibembo to benga na resara bien yobikaka na yoka polingo bimiselo mo bo mususu so ki pese bimi déjà donc mon na da falo baka yobika so bata ba pression netika copine mswa na da pona zana ba ma copine ba Gloria Kasongo ba Benedict Ngandundu ba kona su copine nada na tala ba copine yaso na ndebe sabino na bandi na yebite so ki to aussi cette émission bon Flexine Flexine sous na pesi mbote obi na biso ya Flexine so azolo bana yebisa ke ma copine o suis sanga litoyi pona oyo kate lala nao aloba malembe na yebite et pardon ma copine m'a dit à moi voir yo na yebisa ke yo mundu mo skitoko boloba no malembe oza fimo za classe so mtaswani sio anga yeba bozo bana otindanga nada no fingete no finga tata botie no finga pe tata mama botie mama n'était kokone nga na fingeli yo no musika yo tumbolinga me na fingeli yo ba enenao pour essayer au vertige et ce monde bosso na mutu ba sauter oui si on a des imbéciles ya bien besa ko na bien donc fingi yo te use juste que los a bien na garder dignité na donc bib saka sima na so la donc quand on les alara ba Eric Lapape donc vanda na umela na yo vanda no donc moi so tchela ki mutema penda désolé Eric Lapape donc désolé non comme akas ko peksa ni bal na balingana daté balinga nada il faut nada balinga nada za moi si ça ni pona mibali ozo yoka et puis nzoto na des ana ngolo ko kwa commerce ezo ana mankate mais master ndaza noko master nde noko donc ba noko vraiment master za noko mais ndona moi si nada vraiment na éviter yebutu bozo ata nyongo
Bon foot avec intérêt. Donc c'est un peu ça. Mingi numéro dans notre téléphone. Numéro dans notre téléphone plus 243 89 63 211 91. Donc plus 243 89 63 211 91. On a besoin vraiment Master. Bon, PD nada ye alinga mingi bouillon. Bon, ce qu'on master alinga mingi ni. Bon, PD nada alinga bouillon sauvage, bouillon brutal. Ils ont bouillon donc bouillon grenade dedans, bouillon ya pili. Au début ndela sombi mi pandi à 2 kg mi pandi na 6 kg à pili. Sozo lamba do sali 8 kg mais c'est choquant. C'est de la bombe. Na muna roba mais sikoyo master alingakane moi master moi pondu moi le roman ba griller pembeni moi accompagnement moi c'est moule donc normal moi bière kenga mela masangate nga sucré pour to que pas to zonge pas na de ça là où kana e makasi bongo ya sanku masanga o monsieur sou masanga nga sou bato sou mbana bilamba. Merci oyebisa ba fan noni so balandako pe dédicace na ba fan noni fan na lingi bino mingi donc so mona ndeko na mona mobali otsa ba perruque eza po boseka so mona ndeko na mona mobali o se maquiller eza po boza à l'aise donc vraiment natsa bino à l'aise quoi. Sinon numéro na téléphone ici na PC plus 243 89 63 211 91. Appelez-moi et puis bah oui clom suto solo là. Bon na kata WhatsApp mingi otaka profil ya PD nada. Awa lelo oyo omibimisi master. Okotika ka profil ya PD nada ou bien okotia master. Ya. Eza na problème. Teza lo comme tazai soda comme civil. Oyebite lo comme ça ka soda so lobi azonga susu. Okomona polelo la mkina zong sou PD. Naza na mtu bien te ya. Ngana kikowa benga makaka diaka donc muta makambo. Ozoyoka kotsana ku confiance te. Donc on a capé le temps aux gens à PD sus na wanga ni ceux qui mobile le million a bandé ceux qui mobile donc on ta confiance. Donc pour dire que ce kuta la photo na non ko ba yeza master ce kuta ni ya PD c'est nada donc ya bino kaka Gloria Kasongo ya Willy Moucheni code mondial Loris la congolaise balimbara mama te maman balimbara mwana te Loris la congolaise copine nanga en France abanda kindumba banda bo mwana Loris la congolaise dano yokaka ndumba makasi Loris ana copine aponga na bi vine bien donc ndumba abandi kindumba lelo Loris la congolaise et puis ko bongo la mtemelo na sepela atiki kindumba mais sans sida Loris sokozo sida ya tambote na piaote. D'accord, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, c'était bien avec PD Nada à transformer. À se transformer dans Mobali. Donc, PD Nada Azongi vraiment Mobali. Merci à Verdict Yoka Verdict 24. Et pourquoi pas l'équipe Mobimba Migra et Morope Oume la fin na ngwende na yo na bande ko nyonso. Donc to pesi bino mbote makasi pona ko sukisa na ko sukisa bongo te to sukisa ka bongo na bisou bay na bande ko nyonso balandaka Eco RDC bisou bay na ba abonné na biso tout pona ko sukisi pona ngai na kabona na bino na tike la bongo PD Nada micro oyo asisa nango na koloba bongo libanda na Yesu bomo ezate PD Nada à vous l'antenne. Ya na bisabine lo moko na ndinga mabete ele mo esalima na kinya kana victoire bazwi machine mo we batie wana na victoire na rompe ka ya victoire na babino mwana nyonso mwasi tout oza déjà déverger soka leki machine ane elela machine ane elela ti soko leki oza no vierge machine elela ti bafille nyonso baolela ya machine ekoma lokola nzembo te de machine bafille nyonso baoleka bayebi mibali mama moko ko ezalaka dimanche mama moko okeprie na mwana ne ya 8 ans mwasi asimba mwana balobi na mama nakoleka na mwana koto te mpoza machine baotala basi bayebi mibali mama na obi na age ya mwana nango vraiment eske koyeba mibali ndela na fc eleka kaka on sait jamais alexa mwana kote machine ezali ya machine eleli 3 fois ya mikolo kutelela mbamo elima bato ndele machine ali mwana abeba takoma nde obebisa batata bato mwana amukie eka esali désordre ano ye na fanda tenga nada na oleka babi okupede ye oke obeba na ndeni aza nebie batika naleka boya machine epete te ekangami kaka na ti bato babi sikoyo babi
oya beba ta commandera ya 13 ba 30 teleka wana donc ya ta lupang ba okocha ba bomba bolimbisa ya ezaka lisolo ndino ba nasubi na bilamba yo mosolo ba mingi bete na suba mingi ya lelo na changer nasu mbie na bika mbi ya pamba mbika ya pamba ya malenga mabete donc c'était Nada Master votre artiste donc on est ensemble donc on a les labino fort surtout possible ezalara pour na bino donc on a pesi ba tout balinga biso mbote on est ensemble lo suka na ngana loba ya suka vraiment na ngana loba kaka on lobe ana monter ana aussi ça si ça te rende et lo suka na ngana loba ke parler si c'est un gars qui na ngana loba katale va micro pesa pose ya chibongo. Je traîne pas d'année.